ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez partout dans le monde. Commentez l'émission, likez, partagez et puis s'abonner en pagaille, en désordre. Dans la e-news télévision et pas au vraiment info na temps réel. Merci na abonné na biso ya Sir. Vous pouvez s'abiso confiance, vous pouvez s'abiso vraiment lito ibolanda biso partout dans le monde. Commentez, s'abonner parce que commenter, s'abonner, et ça d'une façon de soutenir biso vraiment. Merci à toi, Maman Rose la patronne, merci à Papa José Yungu, merci à Barbie Mungondi la capriceuse de la presse et pourquoi pas à Maman Sifa, Maman Karine Louta, je te salue. Tout ça vraiment lelo awa actualité obligée biso to ya to lobela on a nani na MK Mireille des Abakou que le monde est vraiment tombé à ma solo ya SB to solo ma solo vraiment ouais s'est passé dans théâtre to toucher vraiment beaux à scotcher branché pour la du début jusqu'à la fin. Dieu merci Mayemba fait nous plaisir faut on a déjà invité du jour mon arrêt déjà Mireille ça bonjour et bienvenue na leli au monde Julia bonne santé ouais nzamba zo su na ngolu vraiment et on lobela côté parce que présent ces autres ba déjà ya solo wana moi que naza moi net bien témé nzamba sima et mon abatu pour la biso partout dans les mondes vraiment e-news na ye na tikali na fandi vraiment donc bino pe boya bolanda nga partout hein boya pe boya olanda nga su awa to cha sous force a to pelisa su moto ka ndenge ezalaka ba like ba partage ba abonnement et tout ça là dans na bino besoin boya mbanga bien bo na ye kokuta pe awa botambola na ngai pe longo esika nesi na Rosalie ça la biso bien merci na yo pe pour l'invitation merci na boss pe vraiment et comme la boss malgré l'absence bientôt Zoya déjà à Yokio Miraye ça on a habité en 2023 et les kindeni pour nayo c'est vrai que na vie de vivre il y a toujours de bons côtés et de mauvais côtés mais ce qu'il faut na ebisa na lobango ana moi je dirais à Dieu merci beaucoup parce que en 2023 na acquérir plus de 12 000 abonnés. En 2023, on a eu 13 000 abonnés. N'est-ce pas ça combien de mois, combien d'années? Une année, okay. Donc 2023, à partir de mars, on a sali 13 000 abonnés. Félicitations. Donc merci, je bénis Dieu pour ça. Okay. Et merci d'avoir eu sur confiance au Bazalana Biso, Batikali s'abonner. En même temps, 2023, la difficulté Zalaki. Mais bien nango ezali parce que ndamba asovaki vie ya mwana nanga bakufaki déjà donc tikali ngai ande moko na kobosa naka jamais bonté ya nzambe na kobosa naka yango jamais ce que Dieu a fait avec mon fils c'est quelque chose que na ko témoigner kango kaka na yebisa abelaki makasi akomai na niveau que ba médecin na ba nurse balobi déjà ka kufi pendant 10 jours aujourd'hui à envie les lois en envie les lois solo na kala mingi ta uto benga ngai mon jeune garçon que j'aime trop bébé je t'aime comme tu n'as pas l'idée. Donc quand on a la caille, le bina butu sous na vanda qui na bandu sambela, na otala ye, na lo banzambe. Dans une histoire au coma, ils ont dit moi bimi ko ba ba, oh mon âme, souviens-toi de moi. Hein? Dieu n'a pas fini d'écrire la Bible, il a une histoire à écrire avec moi. Donc on a commencé solo na moi en 2023. Na ebité 2024 parce que l'explosion parce que tant on a banda olela na kati ya prière nzamba ebisa ngalobi na 2023 biloko osimbo bien on a été prépare-toi alors je me prépare naza na kati ya entourage bato musu ba kolongwa parce que biloko musu ozo zongo nzambe fa longola bato musu supporter pe lipamboli na otie il faut musu ba longwa ba musu fo bazala bato asika ba kokota ndenge yo koti boy vraiment toka bola ngwe longo pour le roi naza déjà wana toka bola lipamboli amen. Donc je crois en ce Dieu et je sais qu'il va faire de bonnes choses encore pour 2024. Donc vraiment, il y a un 2023. On a vraiment le coup dans la caméra et ça a témoigné pour la Manzambe en 2023. J'espère 2024 aussi. Biso tout au témoigner. Terminé. Mira et ça n'a évité. Kingaka, ça existera toujours pour nos comédiens ou pas? Bon, Kingaka existera dans combo Kingaka. Mais pour nos comédiens, comment réduire? Pour na mabuzo ba ya bango moko bon na kobenga mabuzo ba te peut-être na lobi moko makati pour na mabe na bango moko mais maman Olive aza maman Olive place wala ba ndo kene zaka place wana elongo te comme na France te zala ka place wana adresse wana ezaka mais sikoyo il faut yeba que tant bato bazo kene nesika moko ba congolais ba mumela raté nesika bilobela songi makambo ebele ya de ça même si maman Olive va changer parce que maman ni maman ro muke mana voilà
vraiment aidaka mpona koaide wana mpena moto akolobaka aidaka ata kosi surtout mingi bacomédien voilà tozomona na apona na ye bango oui na bafete bando opesa ration tobanda omona vraiment caméra etamboli bajui babilo na bango pour le moment tomona yango lisusu te année passée onde ezalaki année onde eza te année 2023 nde ezalaki te na 2022 ezalaki bakendaki mwa mpe nombre ebanda koréduire kaka ti ebungi ndenge ebungi wana parla tokoloba ni mama Olive amoni zobeleki amoni mabe amoni nde batongaki ayokaki tokoma te omoni te kombo mama Olive komaki kokoma sali parce que ntango abengi bacomédie nyonso bayaka ntango bazoya wana bamisusu bazoya mpona kosunga te oyebike bamisusu bakomaki kosimba na kisi mpo baninga mosusu baya te mpona kombo mama Olive akanisaka te mpo mama balobi mama Olive ye moko motu asengaka liste ntango atalaka ayebi ke naa na besoin ya Julia siko ngai siko ntango babengi yo na ngai ngai siko nalingi yo yaka su te ye azali kaka charge ya kokumba liste ke ezolanga bato boyeboye bakisa sikoka oyo ozomona mais liste azalaki validé quelque part ozomona mais il y a eu un problème yango tokoyeba yango ka un jour ozomona il y a eu un problème parce que maman Olive na motema nazaka nango soki alembi ntina niveau wana c'est qu'il y a eu des choses et puis faut yebake kombo miniature ekomaki emati ekiti bazongi bazofinga ye et tout ça là donc voilà donc fala tika barene na bango mpe makimi atikeli bango barene na bango bavaa nango ocomprendre yango alembi aza mutu vandima te ndeni mutu aza humain oyebi te blessure so babendi koblessure bablessure mutu ata na relation bolingo ovandi boye mutu ablessure mokomo boyebi se papa vraiment ekoki nango même so ando kanzaki libanda na ye okolinga mutu mosusu te so ndenge oza wana ndenge olingi nde fin du monde mais ntango ovandi ablessure olingi ye mpe mais ntango au fur et à mesure azoblesse yo bolingo esila ti mokomo au revoir akoloba oza motema mabe basi kishasa bazaka ba moins sérieuse ya basi kishasa te eza yo nde okomisinga bongo mpona tika yo donc moma lipa humain eza normal kalemba okopesa na bato baosala bolamu mpona biso na moto mosusu akobima na ye vraiment nde to babengaka moto banama na terme mo moto gâché abimi na ye ka bino asalelaka bamusicien bolamu nde mama olivanda osalela bacomédie na badéception bato bazozwa nayebi te okopesa bato conseil bato basala bolamu wana bible elobi soki osalaka bolamu okobaka na bolamu biso mpe fale tokota na liste biso na tokota na liste te yo kokotaki te ifale biso mpe tokota na yo nanga fale tokota na liste bato babebisi biso sikoyo tozala biso bana malamu boye mwana tokota susu na liste eza tomoni ke na bato malamu mpe baza privé na bien wana pendant ke bayebi na bango eloko te nda mosusu mpe motu mona na ndako banda osambela donc eza na bato mosusu na ndako avandaki azosambela azobondela nzambe mama Olive abenga ata ngai ntango amoni makambo yango esili motu wana aza lokwa asubir conséquence ya makambo ya bato misusu ozomona eza mpe na misusu oyo babanda okende na bango mpe vi na ye bandaki kobonga kaka na nzela kaka ya mama Olive bana batémoignage basomba baparcelle bazombi babijou bazofa mama Olive ya trop voilà siko ntango ekatani bongo bazoyoka mpasi yango soki mpena mama Olive akoki revoir lisusu akontinue kosélectionne lisusu bato baza mwa malamu bakontinue kobénéficie na bango na bien na bango atanga na ozala te mais bato mosusu bazwa na bango selon yo est-ce que mama Olive akozongisa motema nsima ya mama bolingo mama motema tosolobanga motema moto esukaka motema esukaka oui mais soki mpena base repentir oyo wana ndambo wana base repentir je crois que quelque chose esalama jusqu'à présent aza na relation na comédien moko te te wana nakoki koconfirme te mpo nayebi te tozomonaka nde tozomonake bake te mais moye na confirme baza na relation moko te eza te mpo tozomona mpe sila bisalo aza mpe comédienne aza na ye parmi lokola bajournaliste eza Aïcha Okoko azali ya presque ya bango to baza na bango te bamoko kaka merci beaucoup Miraesa nani baza na bango babekam bazali Aïcha Okoko bazali tosola masolo ya Mbondo de Paris affaire malade ya Mbondo de Paris excusez bato nyonso baolanda ngai nazobimiselo malade ya Mbondo de Paris tomonaki aleka vraiment na média asengi SOS na dispensaire ebele bakritikaki un peu balobaki akoki osenga na hôpital asengi te babi asenga balobi nde bato nde bazoraconte kandila patron asengi babankoka baede ye ebele balobaki pourquoi asenga SOS na dispensaire moto aza na niveau pame na hôpital ya monene osenga SOS na hôpital ya moke na ndene nayebi te bondo atikali kosenga nini te atikali kosenga aide te bato bakosaki bongo ti tozelaki akoma bien parce que tobanda osolola mpo azalaki na poison awuti koleka na chaîne na biso aconfirme lisusu ke atikala kosenga mutu moko te aide
expliquer les poissons na bandaki akenda ko sala ka ba émission de to sala ka ba émission place moko expliquer tout est là déjà a expliquer ngo et puis a insister que atikali ko senga mutu moko tenda tuni e peso ki kombo tangi so ka senga kya a bien atikali ko senga bango so ba na preuve so ba belle vue ko OK so qui ezalaki na ndenga yebeli bango so ba na mamba bibisango de ba bibisi profiter parce qu'ils n'ont rien a lobby si la sister qui est baba ko nyonso ba sister ba mama zozo ainsi de suite biso nyonso to kenda ko assister mo wa sister qui est exact toi sister qui était pour sengi SOS toi sister qui pour mutu azara ya biso abeli lelo a lobby a confirmé kaza abakuku ya solo parce que tout mutu ocheta mulangi a confirmé à partir quand ya malade nande ba aider yenda obi kaza abakuku a lobby affection ba la kisi na maladie OK pas bakuku ba tumshi ba très la kisi ngote alors a komi abakuku alors azaso na moi ko machete tozela ya zonga pena bien pour ça na mo ba faiblesse to futake na hôpital te mais na église azali une église akende ko se réfugier kuna azosala ba prière na ye moi souffle moi tension ce que ils ont moi normal et puis voilà quoi raison à calamité na ko tourner pena on a yamba l'autre fois betel sur la Bellevue quand il a parlé on a lobby non Bellevue a vraiment oyaye si la na Bellevue mutune vraiment ils allaient vraiment Bellevue mais à comprendre raté pourquoi Bellevue qui paraît quand na plateau aloba ngobongo ouais aloba yango bongo ngasko ngana yebi na mama na bango mibalete so bazala ndenge nini so zaka degré amitié ndenge nini to ya relation nini so balekana ka ba tambula ba makolo ba uta ba tournage on a Bellevue c'est pas mal via abeta benda histoire mon vrai on sentir vraiment et uta qui au fond donc voilà faut na pena yende mbondo so kutani na etu na ye je crois que d'ici là ozonga la bébé mais zo qui peut ya famille wande na yebite abeteli so liso na ngote donc na yebite mais so ozui na plateau tout na ye mais biso yebisi biso ngote merci beaucoup Yesa tobeteli solo ya matanga ya Jean-Pierre Ibutu OK akufele maman on visiter les gens bon yamba qui une émission hein il y a une manière nanga ko assister et to souhaiter que ba condoléances et puis azoki tango ya kosenga bato ba ko aider na ba etano na biso ba bien ça peut na besoin nango pona kunda maman na lokumu mais éviter pour ni matanga ngozo ke eleka na inaperçu tozo yo ke lokote tozo ye baté so ba komi ba sali bon azala appartenir quelque part tu sais que bato na ba osunga ye comment peut abakuku non te comment abakuku oh auto okumisa mam skalatia te so reconnaître grandeur ya mam c'est ça te akumisi te so il faut te reconnaître ça so na bika Julio ça musala bien c'est na commission ça na komi ba moko Juliette te ya ka bonga reconnaître quand même normalement faut assister pe na moi bo ça cagnotte na bi des groupes au sein normalement groupe ça nous a comédienne te groupe ça par rapport à comédien oui na bi ke yo oza comédien te mais oza na nani na kati ya SB na kati ya SB mais biso toza na projet ya SB non ya Ibutu nde toyebi na SB OK peut-être que basali nini groupe po batie la biso groupe nini na kati ya groupe kuna oyoki peut-être te yembo ko na plateau lo bayaki basali groupe et que na groupe basali yende mzayebi ndene yazate mais bayebi ndene ezotambola tambola bien dayebi te mais na ngana vérifier que basinga ya gabi azate na kati ya groupe wana bon c'était yembo ko mutayebi que ya gabi azaki te pourquoi toyebi te azongi site nde Ibutu asala bona matanga te ya gabi kutalobi ayebi te poni batie te peut-être babangi na bango pamba mais ya ko assister Ibutu na ndenge ne ya ba lo bien ça ba guerre ba comédien ezala nini kala ezala boyete pourquoi comment le jalousie kaka oyebi ke passe comme makasi na mboka passe na makasi na mboka so la kati ya passe wana eza ndeni songa moni oza moi 50 francs ata toswana te comme binemi namona ka Julia ni propre namona lati mo elamba lelo biso a changer motema baby nde place mokinyo c'est eza kaka na ba comédien te ata na musala biso tosala ezali pe ata na musala ba mususu ba c'est au moins te ba poison de comme tambo biso mobile mingi ba comédien te ba comédien ce ko poka ba na TV ba visible ya on to mo net ke ya bango eleki mais ce ko ya bango ndeza na moi keto pro max et moitié moins niveau keto ni pro max so ba keto plus motema mabe et puis ça kandi nunu est-ce que ya bango za ndinuni ndinuni non nene parce que là keto plus motema mabe et puis c'est ndinuni ndinuni ya mwana yango nde bana keto ya likolo yango nde omona esala ndenge wana parce que ngai mpona ndima ndeko na ngai kasala mosala bien nayebi te loni edérange ngai na omona eza normal so na ndimi ke ndeko basala mosala na ye bien to bato na ye kokuta na mosala so basala mosala bien mpo na obo yango yebakisela ngai nini to elongolelanga nini eloko te 2023 na sala ya mosala kitoko
Sila Bissalo. La comédie. Sila Bissalo. Sila Bissalo. Oui. Pourquoi ka Sila basé belé? Parce que il y a la seule comédienne qui a traversé la frontière il y a pour RDC. So yebi musu ça qui trophée di banda mboko yebi singa. Ah. Et so yebi singa. Et belé ba obeta ba 1 million de vies ba film ezotalama. Film no c'est 1 million de ba booster rappel vidéo. Ba trop pe comment na ya lokuta. Le lokuta côté ba somba te point. Ba ninga ba honneur te. Ba nini? Ba ninga honneur. Yo na mokilo mona mutaboya honneur. Moïse bikuta imba bato a mokili balingi lokumwe kasi babongi nango te tika mongongo yo pesinga mbela na biso pourquoi balingi lokumu te po tomonaki Bellevue ki États-Unis chantage ezalaki te donc silence des morts c'est que la raison bien te la raison bien te et a un impact te. Ah bon? Il faut préciser bon. Ils ont un impact c'était mais balobeli yango ba émission surtout fongoli ka awa zela ngalinga preuve la pour pour ça muta kei sango cha makelele muta kenda bongo sango cha makelele na ndima ezalaka dinana voyage beaucoup alors ça ngote le bon là c'est pas na ba fan penate ya makasi peut-être hein te bazali te ya makasi to lobela makasi ah te pesi densité si la a longora awa parce que télémi ah kaka yo mo mona babi tout le monde de famille libota te wana rêve na bando toi zala wana il est permis à tout le monde de rêver moto nyonso na droit à rêver mais la réalité nous prouve que c'est cela qui dépasse tout le monde pour l'instant tango ba misu pe goya mais zela mulongo mona mutana tana en 2023 soki lelo na tangelo ba chaîne ngala banda otana na TV na 2016 bazala soute misusu bazala soute lelo pe wabeta pe diso pe moi MK na Juliet mabete ouais longa te en Gabon na yom da sali musala ki toko na 2023 c'est si là numéro 1 c'est si là pourquoi pour na ba trophée to pour na ba trophée pour na ba film ba impact ba film ngai Mireille pour na 13 000 abonnés na zina ko ta 8 000 ya bato si là. Ah bon? Oui. Ka poko mabako baza po nazo beta lisolo ngonde pe bien comprendre soka zala ki moto za ki suivi te jamais eko ko impacter musala nanga impacter musala nanga soka ka bandika kotala pour comprendre que la penza moto bato balanda ka impacta ka bato bato so ba tia makelele na internet mais ba na même visibilité te que babaku yebi de poni bato so ba ko babaku ebele bana visibilité nka tanga 3 poko tanga ka Mobutu otangi Bellevue otangi ba dita Mobutu akufa yo pesus OK na matanga te mona te mama Denise ngendo tala ah Irsi Pesanga film ya suka Irsi Pesanga oyo tala film bolongo la sina makama koma na ye danseuse na pas fan on a ça ya bandal asali ka plaisir à que visiter arena na ekula omonta ke ipe ko kolobela arena bon parce que poni boyo luka ba problème bino pe bolukela biso honnête bo on lukela na problème ngoto ngolobi Mobutu ngabi alem sana luka ndeko nzanga Mobutu po na za numéro nzanga Mobutu na benga ye na tuna so papa seku fille à Nollywood a joué bien à Nollywood film ya bonti tona mani Merci beaucoup, NK. Affaire d'une nana, tu peux te dire que d'une nana, Sarah Massiala, qui bombanda balobi. Tu es bien à l'okuta, donc moi, tout le monde est babi que la supposition, tu as la preuve. Tu es bien que moi, je n'ai pas en pamba. Mais ce que les bon ba bon ça. Baza, tu es bien ensemble. Comment on se séparer, ça n'a pas signé. On a conseil au PC Bango. On a conseil au PC Bango. Ah, NK. Et matata mambo et réseaux sociaux qui te sont maintenant combo ya si la Bissalo Bellevue Kandi. Bon, on a évité bon on débat de simbi comédie. To biso bazala parce que tout est comme on a Sarato là. On a évité sur Hollande qui biso tout sur internet ça poste qui si la Bissalo abisi la comico ici péchant à plus jeune qui est si la Bissalo. On a évité tant que fan ya si là. C'est maman linga fatika au théâtre. Nani? Maman linga. Maman linga tu ça théâtre. Kasi fatika au théâtre pour aza mukolo le kasi la makasi. C'est que ba maman bomengo batika théâtre. C'est que maman makambo c'est la biso théâtre kitoko batika théâtre. Makambo. Hein? Et ça par rapport à acheter. De l'autre on a biso que Arnold Schwarzenegger a ça la film tilé. Et à comparer ici nani na question de comparer te yo za jeune mo c'est l'autre.
soki batika terrain vide mpo oyo oza jeune soi-disant eza makambo ki jeunesse te eya makambo ya mosala eya makambo ya mosala eza makambo ya jeunesse te jeunesse n'a rien à voir moto mosusu akozala na vigueur koleka yo aza jeune aza na force aza na makasi asalela yango nini ozomona yo oza bazosupose koza vieille mo osala makambo oyo bajeune fo basala se bajeune wana baa na problème ya motu se bajeune wana na retard se bajeune wana na baproblème sérieux na vie c'est que bajeune wana babangaka asila parce que ngai mpena nayebi ke non ndenge sœur oyo aa mokolo na ngai anuni nde bolinga elobi nango ye moko na filme ezongisela bino réponse ozwi 10 ans tiki na ndako otambola bana 20 ans okati bakati na mbeli yebisa ngai sikoyo ntango ngai na ye liboso ya bisika oyo namoni ke bajeune bavieux baza wana ngai jeune na osani il faut na s'imposer nalakisaka ngai nana na makasi na force nyonso ya nzoto il faut nalakisa yango ozo comprendre mais ngai nayebi na bato mosusu bana mosusu bana ba 18 ans so tie bango nanga bakoka mosala nanga te mpo ngai na mataka omati moto okiti ozongi okei obaluki ozongi siko ngai moto abongo oyo oyebisa ngai mpo ngai na 20 ans naleki olengi nani na parti nini mpo so ovandi wana na ngai yo kolemba na mokongo surtout bana lelo basala trop aa na 20 ans mais problème basala trop mikongo si ekufa baza na baproblème babibakabaka et tout ça ekoma soka matika 2 fois moto oyo nzoto na ngai ekomokangama na ndenge nsima o mokongo so ndenge siko moto abongo na ngai na bien makasi koleka ye ndenge moko na sila aoprouver la face du monde elle fait son travail les wahaha les brouhaha etalaka ye te oui afokisi na bulo na ye makasi mingi université de karate okoloba nini mpona moto apostaki ye asalaki bacomparaison te il faut yasalaka bongo mpo eza publicité asila il faut bazalaka mpo esalaka biso bien arabe na 50 solo abe na 50 solo bongo ya Sylvie bongo aloba yango ya liboso bato nyonso apostaka déjà mona na kati ya ndako ya par exemple nazala nani Rose ya Titanic atia photo na ngai na yo atia te biso tozala baposter na bango tootya na bachambre na biso na bachaîne na biso mpo bango baa bagata grave oza makambo so batio te so baokipe oyo te oza makambo te il faut bato bazwaka yo binemi na yo basalelaka mbongo na nkombo na yo nde oyo nzambe alobaka bi okopambola na bato baokanisa te okopambola motu ye moko aya consciente ke nkombo no moto epambola me te mpo na nzinuni akoka kondima yango te makasi donc bongo nde donc postaka eza manière moko osala publicité sans le savoir bango fo bapostaka bongo eza manière osala publicité chef na bango ezaka sila fo bapostaka tomonaki bafanatique ya Fally Ipupa ebele mpe baza na théâtre ebele balobelaka mpe famille Libota bakendaki mpona koassiste arena ya Fally lelo bandimi bamanke mwasi ya aigle respect mpo aza fanatique ya Sila Bisalo wana eza kozala insensé kozala nini insensé o Bible elobi ta mayele bongo mayele onde nani caméraman nanga mpe komoni na mayele oyebaka te badure na ye mayele ya mutu na mutu eza selon esika babi au royaume des aveugles le borne son roi selon bato baomona mayele nde baomona mayele na yo mpo soki okenda bato mayele su koleka yo bato mayele su baza bato baleki nga na mayele baza mais nga mpela komonela nanga mpe eza niveau par niveau nga mpela komonela nga mo 4 personnes nanga mo bamoni nga dans danger kaka nga nde fin ozo comprendre ezalaka bongo il faut que mayele eza par rapport à bon ça c'est de 1 de 2 c'est que ce qu'on appelle mayele il faut ba propos aux autres tenir et correspondre na yango ce qu'on a bien éduqué il faut makambo ozo loba ndengo ozo sala ndengo talaka ndengo loba ka ba gestuel na yo ba ndenge no ko vanda na kati ya bato comportement za au milieu ya bato nyonso wana faut compter mais si tu as la langue facile pour insulter manquer du respect aux gens respect za na hote nga muta bongo na kopesa mayele te aza na mayele ko mayele ya solo eza ndenge nini na yebi ke loko na oloba eko blessé eloko na oloba ekosala boye moto aza mokolo na nga eza mayele moto aza mokolo na nga il faut nazala na ye na relation boye yana biloko mosusu moyena aloba na eza te nana aza libre nana asala miziki te nana aza libre ntango avandaka na ndako ya bongisaka nde biloko mpona mobali na ye azala lese aya kobinisisaka bango wana nde babinaka bango wana babinaka na sisi na te mpo baya kosalaka flatterie oyo basalaka wana mpo bamema bango na nini yango mpe nanga conseil na opesa Fally Ipupa atika bato mosusu babengana bango babotola bango na bavisa babengana bango eza na bato mpo babelongola bango mpena babengana bango te badésactive te eza nango mais seulement bayeba que c'est possible de le faire ozo comprendre mpo ngai motu oyo alobi ka respectaka nga respectaka mobali na ngai ta koza jamais camarade na nga
moto alobi ka azokumisa ngai aza akoleshe ata sapatu na ngai mais mwasi na ngai azorespecte te wana moto te soki moto wana nzala na projet koma mbanda ya mwasi wana orke mbanda wana esalama te bwana mokili ebanda ntina nde ekufa fale ana mwasi ne pia nana comprenda makambo wana yango monaka bazwa pampa basalaka te yango monaka babiloko mosusu batikala kosala yango tu ezoleka wana bacomédien bakoti makambo ya musique nk nayebi te estce soki ozalaki comédien supposons okosala bongo okota vraimen makambo etali okota makambo etali musique otiki na titre no yaki comédie okoti na musique okosala yango te bacomédien bakoti makambo ya musique ekoteni mpo bazongo nyonso baza baartiste ya ndenge moko donc bakoki se mélanger yango bando omona emo wera soki azoki ebeta quelque part amemi mpe baartiste po bango nyonso baza façon baomemela makambo yango te baningi nde babanika baningi kaka nde babebisela nde sila et puis sikoyo le comble c'est que motema ya nana moto akogere yango ya te nana alakisi na bato nyonso baya abaku biso te moto otindaki asala video est-ce abakuka solo parce que tolandaki Chantal Bomolo abibotika koposte nana ketchup na page ya sila bisalo aza ni abakuka en plus aza na compte na ye privé oyo bino boposte wana eza ya ye te na page ya sila wana vérifie so tokosi to tolobi biso ko tobanda komona bapike ya nana ebanda ekala ebanda lelo te so omoni baposte yango ebanda deja kala abanda oyeba nzembo wana sila yo banda kala il faut yeba peke rythme wana eza rythme bangala babi ya rythme ya bangala te donc aobina ekobinaka ebineli na ye moko mama Chantal a confirmé bon siko ntango bamisusu wana bapostaki eponi ya boyaki yango a confirmé abi en tout cas babako bolapa kombo ya sila nana ketchup na sila baya bacamarade lelo te yaka be ayebisaki bino te baya bacamarade lelo te Ursile Pechanga vie na ye nde pali makambo nini elekana na bango nde bayebi wani nana alingaka te ye mpe kaka nde moto ayebi mais à vrai dire camarade ya nana ezalaka Ursile ezalaka nani ezalaka sila bisalo et puis ya lelo te mingi tomonaka fali Ursile Pechanga même na bachamp atikaki mabanga kofi nani jibe mpe atika ye mais mwana jibe ajoué na SB mwana jibe ajoué na SB oh mwana jibe ajoué na SB eliwumeli kudu déjà et puis SB bato bajouera na SB bapesa notamment joyeux anniversaire pa jibe ebele po boko libanga ya fin du monde te tokondima ke mama ya baursile na mama ya bafali bayebana wana eza amitié na bango biso mpe topekisi bango te moto apekisa bango aza te mais ce qui est sûr bokopekisa mpe nana aza na baninga te baninga nde borespecte bango nde mpe bino nana mpe respectera koyebana na yo na kidanseuse na yo oya kosala na baclip nk tout abordi te toana début bordio te jamais okokende façon ozoloba na terrain wana kiakenda osala nini aza nayeka figurante ok toshite na biso nk tokomi na suka osilisili ba question kasi ko esili émission esili nango tenga posa koloba nani onyo tout abordir moke tena posa koloba nani osisi déjà par rapport à temps tokomi nango na suka tokomi na biso komona na napesi mbote na baye nyonso suka retenir nini en plus bwana filme nini nani maîtrise de soi yango nde filme na biso toa milio ebele déjà tosankisaka nyonso na suka mpona na ekomi na suka te je crois que suka eza lelo tolobi bokozwa suite nyonso bozwa yango bomitungisa te botepatepa te biso tokosaka te le savoir ne ment pas mpo batrophée susu ezoya mpo toclotira ntina 2023 natrophée kobotika yango parce que bobeta ya bacope wana kuda tosaute nalobi te cope oyo yango tobetaka bango mpe bakebeta te bango bakebeta ata 2 personnes ka bakebeta cope yango balongwaki balobaki su teke tobeta ko babeki o mama olive moto asombela biso bakomaki oloba bongo tobosani yango totuni ntango bango balei na mama olive asombelaka bango te pwani mponi kosalir mama bato yango na awa repousse bango pendant par rapport à lobela na bango yango teluka bango baproblème. Merci beaucoup NK na oluko prochainement tosala eso émission oyo ekosepelisa biso bafani na biso ya Inews Télévision ekosepelisa mpe biso moko bato oprésente yango mpo oloba nini société déjà awa apesi kaka kote na bato nyonso bazwi occasion olanda biso du début jusqu'à la fin nalobaka mingi so okomi ntina suka akomelanga na se sukaina ndenge nalobaka mingi merci à mon partenaire officiel James Kemusa, merci na Johnny Tayeye, na maman Kati Kanika, merci na maman Zozona Inde, merci beaucoup na maman Alice Landou, merci na Yamami Longo, merci na Chacha Chalamama, Y Abakou, Marc Bikindu na Pesi Yombo, Teba Enyo Soyanga à chaque jour. Et bino yango, na lela bino ya fort. On se revoit
soya clôturé tout mon année. Merci beaucoup NK, plaisir yo yamba vraiment nayebi ke sali pe ba fan o balingaka yo o ba s'abonner na News Télévision, plaisir ya trop, merci na bato tout besoin qui vraiment opportunité occasion ko la biso partout dans le monde, s'abonner, commenter, partager. Merci à toi, ah oui, le bon petit papa social, merci à Jordan Dibouyi, merci à toi Dieu, merci Mayemba derrière la caméra. Ngana bino sokolo ça doit se prochainement au sabon, bye bye.